Yesu Masia olonga mutima nanga okonanga yo olonga sala ya yo yobe okoma ya yemba elome mobali olonga mutima nanga okonanga yo olonga sala ya yo yobe okoma yanga nasalaki demande d'emploi te kozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngai oyo nasalaki nanga sefete kozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai nayembela ye. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping Eyei bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na bakoli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazu wapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Congo Promo deux fois avec le boss Raph Ngindou. Il nous dit les jeunes leaders de la guerre. Artiste Nayo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Nathalie ona mosika zoko kendo tala te sima te Kimberly okibumba azonga kitisa motema kosika te bebe yokanga Saint-Valois yake poeni omokuya nakomi kobanga solengonga nalingi yo non 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 ne me quitte pas chérie Congolo yokanga bolingo na nga yo memi bolingo memanga na mboka yo kokende memanga na mboka yo zali silisanga posa ya kolinga tututo ya Hervé Malauka Feza RDC nalinga yo pimba tite musical Daddy Kumberry sur le pied de l'ancien de rêve. Kumberry Novo et le chalet témoignage. Chuba, chuba, super.
nakomi koma soleil ngonga. Verset tumba prêtre yokoki kozongisa suka sanza. Namonyo linyo sasa wa mettre Vincent Gomez. Yango eza na facilité ya koefase. Namonyo linyo c'est ce qui baisse, papa ne le dit. On sait qu'à c'est bon. La main de l'homme est loyale. Voilà, bonsoir, bonjour à tous nos internautes qui nous suivent en ces moments en direct de Congo Promo TV, notre chaîne. Donc on est là pour vous servir. Moi, Sandra Mumba, ainsi que Congo Promo TV, on est là pour vous servir. Déjà, ça fait un peu quelques temps, donc on a beaucoup lancé des émissions et donc aujourd'hui, je me suis décidée de venir auprès de vous par rapport aux news qui est vraiment à la une, aux news qui est à la une vraiment. Donc déjà, j'ai dit bonsoir à tout le monde, vous qui nous recevez 5 sur 5 dans vos maisons, partout où vous êtes, vous nous recevez vraiment très bien. Donc je vous aime beaucoup, mes internautes, mes fans, mes faux comptes, surtout mes faux comptes. Je vous aime beaucoup. Tant beaucoup mabokansa bolembisa biso te mopesa biso sous force. Donc on perce jusqu'à l'infini. Donc là déjà c'est Sandy Show, votre émission que vous suivez toujours sur Congo Promo TV chez notre boss, le boss Raph Ngindou, l'ingénieur. Moi je l'appelle le génie de YouTube. L'homme qui manipule plusieurs boutons à la fois, l'homme qui est là pour satisfaire nos abonnés. Abonnez-vous déjà sur Congo Promo TV, votre chaîne de YouTube. Donc Congo Promo TV, chaîne moko. Oyo epesa bino masolo bien, oyo sala ke bozonga na nzela, ezaka Congo Promo TV, chaîne mususu te Congo Promo TV nde masolo nde na Congo Promo TV. Là je dis déjà merci beaucoup à Michelou Atlantic Shipping, bateau basunga Cassandra. Je n'oublie pas aussi Adolphe Kate Business depuis Luanda, Babi Masolo Chitoko. Et puis là, je pense aussi à mon vieux, ya Willy Moucheni, code Amboka, code à RDC 00243. Donc, ya Willy Moucheni, mon vieux moro bien à Sololara, bien ma casse n'a pas petit naé. Donc, si vous allez de bonnes fêtes, ya ba meilleurs vœux, joyeuses fêtes de Noël et tout. Ainsi que à Papi Moucheni, ya ba papi. Donc, je vous salue déjà, c'est le début déjà de cette émission. Nous allons écouter un peu de musique na baki émission na ngai ezala bongo non sala ndenge mo tena batunya surtout moi bokeseni il faut ezalaka. Écoutons Werason to yoka Werason mukie et puis to kozonga eza façon kaneti to pe mapoto ya to inaugurer bino déjà émission Sandy Show. Voilà, là c'était Malewa avec Werason Ngiama. Tobaki émission tout changeant au moins d'habitude Mikie. Donc et bandene soso to bandi to ando banda la musique pour na opesa bato bazala banda kugu. Là c'est toujours dans Sandy Show sur Congo Promo TV. Merci beaucoup à tous les internautes binonyos bozana en Congo pour na kolanda biso en direct ya Congo Promo TV. Je vous aime beaucoup mes internautes, je vous aime beaucoup mes fans et surtout les faux comptes pour continuer toujours l'habitude wana ekosala ke émission na biso ba vieux ezalaka toujours ebele ndenge ezalaka batu pe balanda ka
trop de commentaires, ça fait du bien. Merci beaucoup à mon boss Babi, les boss Raf Ngindou, l'ingénieur de YouTube, donc le génie de YouTube. Donc il faut azalaka pour l'opportunité boye couper sa sondre mumba, donc il faut izalaka kaye. Là je dis vraiment merci parce que ma solo de to solo là qui est toujours kandenge wana to continue toujours nandenga ma solo. Merci beaucoup à mon vieux, le vieux Louison et Kofo depuis Londres, donc nazo saluer yo mon vieux, de bonnes choses à vous, bonnes fêtes, joyeuses fêtes, meilleures vies à vous. Donc là li solo penza na ye ko beta lelo bandeko nanga ba internautes na ngai eza li solo o ezo lekana options to mona kezala ki news ya YouTube to moni biso nyonso lolenge makambo lekani eza li solo. Bon, bato ebele bazolo bake ba weli mwasi, mais moi j'ai eu le temps vraiment ya ko pour analyser ma wana très bien. Na lundi pe ba émission par rapport à baninga msunde basali ba commentaire na bango ba analyse na bango onga na ngina loba eza par rapport nde na yokeli ne makambo elekani ndenge pe la fille ya lobby. Il s'agit de Palmiche, bato ebelo ba yebi Palmiche a évolué ka na banzonzing hein, tozo mone na ba théâtre ebele na banzonzing, mais a pe na groupe ne ya théâtre si ka évolué ka la fille donc selon l'histoire qui est ba wele lié. Mais la fille a déclaré que ye ayebi likambo te. Likambo ezo lekana, eza likambo lekana ki na bar ya Lekechu. Lekechu mwana salisi bar na ye, restaurant bar. Et si kawapi, asala ki soirée na ye, eza ki sorti inauguration ya terrasse na ye wana. Abengi ka ndenge za ko bengisa batu ba comédien ba journaliste ba ninga ba fan ba to ebele abengi si soirée pe bandi en tout cas kendeki très bien batu pe ya bien bazalaki ba kondina biso pe batu pe ya lolendo kwa bazalaki na bango wana mais eloko esalami ke batu théâtre to yebite mais boyo kande lisolo ezokende Palmiche ba ye ba koti bakutaki cheval blanc pour na ko yebisa bino ke ebele ba yebete Kevin hein ngape na en tout cas na yebi été parce que je quitté le Congo ça fait très longtemps vraiment na ye ko yeba ye kakande makambo elekani babi comme ne cheval babenga ye cheval blanc comme on est Kevin aza maître moko évolué na ba boîte moko de la place na Congo Kinshasa, et en plus aussi atambolaka beaucoup na héritier comme garde na ye puis azala ki na baninga ne ba maître mon pe bazwa ki invitation ba ye ko sepela ka ndenge makambo ezala ka ko sepela tant ba komi bango bazaki da na mesa bavandi na mesa na bango bazala ki bon na ba Oscar Maritou le grand jogo. Le grand jogo Oscar Maritou oazoko évolue bien na Chine, le grand jogo donc Oscar Maritou, des big dédicaces à vous, ba joyeuse fête, ba bonne fête na yo na ebike ma solo nyo so kitoko Oscar Maritou babi le grand jogo mwana muki na bangingi na ye. Et là aussi je pense directement à Chancel Memba, le grand joueur oazo sa le kumu ya drapeau ya RDC libanda ya mboka yepe na famille na PCMBO te babi la taille olympique mobali ya mbinga mobali atonda ba central hein ndena surnom ba central. Et puis je n'oublie pas Junior Kabanangu motema ya Chimène, là aussi je le fais des big coucou. Donc Kevin asalaki mo déplacement mukie bazaki na baninga mais bazaki na baninga na kati wana Palmiche baye na muninga na ye ton bakoti na muninga na ngwa obengi na kombo Christelle bakoti na muninga na ye wana bazalaki na place te tellement que bayebi Kevin maître Kevin bamoni babino tokoki ko s'installer na biso awa bon pe bazaki na problème na bango te batiki bango ba s'installer Ada na baninga na ye na Fendi na baninga ne kande batambolaka bango baza ba comédien bango pe bayaki na place wana parce que abengisaki bango muninga na bango basala makambo théâtre abengisaki bango leur baye Fendi azui palpite ndenga monaki Palmiche azaki na ba maître wana to ebite est-ce que Fendi banda kalozala kana problème na ba maître yango isalaki yo okoma pitopa le bongo donc ozwa pe ba palpite ndenga wana on ne sait pas. Fendi azui palpite akomi kobeta ba tour na mesa ya ba Palmiche na masolo ba okyo sola te mais masolo ya tournage o sola on a place wana ndeni vraiment tous à la batou
fendi pe ande ngoza wana neti ngande na za boye na ye na nga boye na kutena muninga na nga moko ya musala nga soki na ye na makambu na ngai na sola sona muninga na nga makambu musala kana place wana non place wana eza soirée eza toye soirée toye ko bina toye ko sepela toye ko mela so makambu musala on a de téléphone on va s'appeler ok qu'on rappelle muninga mais tu peux pas faire beaucoup de tours na mesa baninga c'est eza respecté même bato wana so azaki mibali na monte na minute wana il fallait pe ka basala ka bongo po ba mibali donc mesa mo bovandi na bato eza neti boza déjà ensemble wana mais c'est comme mutu moko auti na mesa mususu donc obimi na kona yona oyeka na koya baninga pona oluka ba problème non fendi to za bato moi je te voyais un homme sérieux na ndo mo na ndenge ndo sa ba théâtre no ozana mo ba sérieux na yo mutuno esala kamena ebete ko za ikuluna nebete ko za ki kuluna parce que ozo sala yo na kuluna egala ni ndenge moko vraiment peut-être beaucoup moins que ça va tout soni makasi soni mikolo ezaka bino bolongo na ba mutakalisation bokomi na ko bundisa bato na ba terrasse c'est pas normal ngape ana condamner ba maître té na ko condamner ba maître té pour faute bandi non na fendi avant to yana palmiche faute bandi non na fendi po baninga bavandi na mesa na bango baningo ya kotaki na bango bavandi na mesa na bango mais ya olongo na mesa na ye po ya kana mesa palmiche ata soki babima na palmiche ngo parce que biso basi tozala bongo ata soki neti obima na mobali tant ozwi mobali no moko boye atia vi na yo sérieux on do compter te même mibali bazala bongo te mibali ata lingi basi 100 kaka mwasi na bima kana ye donc akyo monena mobali mususu te akyo monena mobali mususu te donc fendi sopi yo makasi esopi yo makasi fendi moni na valeur bato bando opesa yo na minute oza nango lisu te mutu opesa lisu valeur wana azate na oyebisa yo azate o eloko osali ezalaka te soki oyebeke il faut soit na palmiche par rapport à makambo na bino tournage olingaki osolane peut-être une fois là oyaki na mesa po se saluer olingaki oyebise yango et puis ofandi na côté no moi te que so po moi mbalo longa mesa na oyaka sika mesa ba eza au moins qu'il y avait quelque chose même si la TV bo dévoiler qui moi sinon mobile na binoté mais ezo mona na déjà na muscle il y avait quelque chose et puis oyebi ne ba mettre baza yo so za mettre mais oyebi ne ba réaction amno ezalaka mettre lingate mutu mo ya matele likolo mettre lingate mutu mo a lié la ndenge nini parce que bon baza ba sportif alors que bunda pas pamba te soit comme na niveau a bunda c'est qu'il y avait un ça ne va pas donc bato théâtre bon mais ko bongi septembre na bino et vandeli na bino et kitoko so ko honoré te mikolo okutu ba journaliste ba pemi ba chroniqueur ba pemi et comica ba théâtre en tout cas 2020 bilan na bino et amabe makasi pour tout ça la bilan na sokanet bilan na bino et amabe makasi et puis pour na palmiche oza mwasi libala se respectaka so yebeke ko vanda na mibali et pozo ba problème pour moi basi kitoko place baza ba frappar kaka so tozo ba tombe yako obimi na muninga penza boy ok non pele msoza na mutu te mais olinga komela moi vers no moko momona ka mobile mona systématique non boya ko vanda na bino meso eza nango libre ezala ke loko ne ezala nango mais ce qu'on peut nous nerf na yo ebi ke mobile no ezala na poto soki eza pe afendi atunaki yo soki pe eza ke yo ndo kende oyebisa fendi likama mama falo tiaka na se po oyebi nde bametre bazalaka oyebi yango très bien bosali leketwelo moko ezala te bato théâtre aza producteur na bino asalaka bafilme mosusu bolekana na bafilme na ye donc eloko wana asali abimiseli yango mbongo mpenza mbongo abimiseli yo mbongo ezofele te abimiseli yo mpe ya mbongo po asala bino mo weyebi nde ezalaka neti bakongo wana ya babilo mosusu adefaki na ye bokokoti banyongo mo ezanga ntina likolo babuzoba na bino ale lelo siko bino bato théâtre bozo clashe guerre na bajournaliste tokokamwa bino journaliste oki oyamba o te ma oki oyamba musicien
journaliste okyo yambo te okyo yamba mutu ya sport journaliste okyo lobelo te okyo sala makambo mosusu mais tokamwa nga pe mutu akamusika makasi ya Barcelone ozaki na événement te tu n'as pas été là ozali mutu mofali oboma moto otia se nyonso na se mais ozaki wana okende kota fendi obosani même ke oyo basali leketu eza mabe makasi nayebi te soki ezalaki na bar na yo ndenge ozalaka likolo bongo so ezalaki bar na yo organiser likambo na yo ale basala yango bongo Barcelone nga nde nayebi yo mais okatana kaka okatana makasi omoni leketu kutootya na se mwa mobali mais yo te yo linga okatana mais comment okotelema mpo opesa fendi raison fendi olongo na mesa na ye mpo aya na mesa esika bapalmiche bavandaki omoni nanu trajet wana ya mesa na ye te ntina mesa bapalmiche mais oyo mutu liboso mpona olobaki leketu asali mabe oza mutu liboso mpona kofinga ke oh non tozala to nde oyo baloba soyons sérieux penza to analyser eloko ne eloko fendi alongwe na mesa ne mpo aya opesa palmiche message mpe asali wa mbala moko te plusieurs fois ko bametraka mpe baya bazoba te bavai na bana basi ale yo mwa mbala outa so na mesa ni oyo aka na mesa mwa otya désordre ezalaka te atanga so ezalaki ngai na ngai nalingango te na ngai nalingango ata moke te en tout cas fendi osala eloko moko ezalaka te soki ozala na problème na maître wana soki bolinga place moko ke bowelaka basi vraiment il fallait ozela ton nango opportun ezalaki ton wana te ke yo kokai kosala eloko wana en tout cas avec beaucoup de regrets place nga na ndotya yo en tout cas lelo na comprendre qui est fendi na comprendre qui est fendi ndimo mibenga fendi bakajika fendi et après événement wana obandi opasola milangi problème nini olangwaki ke makambo osala oyeba lisusu tete nini po eza bato mosusu babike eza première fois bayoka baréaction ya boye se kozalaki na kwiti mais papa siporta kwiti na yo même baninga bazalaki na yo so bayebaki omelaki trop fale bakanga yo basiporte kwiti na yo tel événement osali ofingisi na baparent na yo ofingisi na groupe esiko evoluaka ofingisi na baningano bato ya théâtre ya pasi mpe mawa boyeba kotambola bandeko nanga boyeba kotambola na basi yango apoto balingaka bino na bacomportement boye nde olinga yo ango ekalandaka ya bote epe botongo mpa balonga na omona na ngai te ya pasi nokelika leketu mwana nde mawa mais leketu neyebi koza moto motema monene oyebi kolimbisa bango bazaka bandeko na yo en tout cas boluka moyen bosala réconciliation na leketu na biloko à perdre soki osala ndenge nini si il aura dedans bato bakolinga kokotize mpo na ye c'est pas un problème leketu ozalaka mayele yeba banani oyo baozala pembeni na yo banani oyo mpe balingi yo banani oyo mpe baasima makambo wana mais côté cheval blanc c'est que moi je peux dire omoni wana mwasi no na poto à la prochaine soki okende na manifestation moko boye ke bozana baninga no bametre donc soki omeme mwasi te na place wana conseil gratuit mesa na bino bobukla ngo botya mpa mutu te bobukle mpenza mesa na bino ezalaka entre bino na bino bobukla ngo mpenza bametre so boyaki na mwasi te vraiment bozalaka bino na bino po pesa un peu du respect côté ya palmiche nga na oyebi so kaka ya conseil na opesa ton kende kono ya mwasi palmiche wana fiancé na wana poto makambo osala ayebaka te peut-être yo na buto oyebisa fiancé na oke obimaka te mais jour wana comprendre que yo bimaka déjà confiance comme olongwa confiance déjà komi kolongwa donc yeba ndenge otambola na bomoi na yo palmiche tambola bien soki réellement ndenge olobi ozoteni na mariage eza fiancé na yo kala te baoya kobala yo tambola ndenge elongo bani soki fiancé na oyebaki c'est bon mais soki ayebaki te oyebi mibali ndenge bazalaka mibali balingaka te batriche bango mibali balingaka te bakosa bango a comprendre que okosaka ye peut-être okosi ye mpona mbala liboso mais akomona ke okosaka ye mbala ebele et en plus peut éviter
évitez ba buzoba ya mibali na bino théâtre. Tala buzoba balatisi yo. Lelo komi ko samba partout. Okende boye, ozwi micro olobi, okende boye, ozwi micro olobi poni. Et pe so pasi eloko yo salite me bat ba oloba si yango. Donc maman, oye baka ko tambola pour perdre libala na yo te. Sinon te au perdre libala non na ba blo mike o raté pe mobali bo umeli na ye mobali bo saline makambo ebele komi kana lero bala o likolo lo moya mukie aboyi yo o perdre pe nyonso. Donc zala maele na vie na yo yeba nani ozane pembeni nani ozana e pembeni. Et puis Barcelone conseil nga na opesa yo Barcelone chama kamna se. Bo lukandenga osenga lekechu pardon. Parce que bino ne mutu ba chuba ekutu likonga. Ya chubi bino likonga te alobi mabe na bino te mais bino ba chuba likonga. Fendi asali mabe mais tu encourages pourquoi? Pour bosala ane ka théâtre. Eza pasi pe mawa. Mais lekechu ko banga te, tu es un producteur. Tango tu film na ozala mbongo na yo n'importe quelle journée na nini na yo. Bakoyaka kaka. Ata Barcelone ayepa na yo te, Fendi ayepa na yo te. Mais okozanga adata koyepa na yo, okozanga aidata koyepa na yo, ba Gabriel bazali, ba tebele bazali, o baza sima na yo. O banga nini? O koma osamba na nani? Yo ne mtozui perte. Bon bazui perte te, yo ne mtozui perte. Siko faut le kande nini, o bon ça va quitter entre temps Fendi no yo kati paraîtrait makani so restaurant na yo so bar na yo. Donc tu vois, c'est toi qui es en train de perdre avec tout l'argent que tu as mis là. Non, bah toi t'es très beau tambola malamu. Beau tambola malamu. Oh. Eh bien te, bilo bo sali penza, eh bien te, bolo ba peke, ce que simbi te to déclencher guerre na ba chroniqueur. Eh bo coca. Kofi a déclenché combien de guerres? Kofi. A fini chroniqueur moko. Biso sto lingeli bul to kangeli bakanda. To bi lo ne ko le kala ba chaîne na biso te. Mutu moko to ko le kisa. Kofi ya ko senga biso pardon. Mino saka ko sala mo pandi sango nini hein? Oh, Kofi yemba kat, aza international. Mais Kofi senga ba journaliste pardon. Poani. Babuka Abdallah Liboko. Asenga pardon. Asenga pardon, mais azala ki Kofi mo pa o le quadra koraman. Pourquoi asenga pardon? Non boy baninga otambole parce que bino to kyozanga bino ata to lobeli bino te to lobela batu mususu. To zana batu ebele ba catégorie ebele to kyolobela. Donc il faut boy baninga otambola. Kaka bino depuis ano ebandi kaka bino ba mutakala kaka bino. Combien de personnes basali mutakala na monde de théâtre? Combien? Bon, tu as pu boire le premier peine le côté. Le cas moi si moi pour toi sunga ya petit ne là ba $100, ba $200. Allez. Bo komika balo yenge. Bo tel ba vina bino tende bo kende ba age poussa na bo tala ngote. En tout cas, c'est regrettable hein. Bozo conscience na makambo bozo sala. En tout cas, moi je vous aime beaucoup. Na linga ki pe akana lobela sur affaire oyo penza o ele kana ki na bara lekechu et ça li passe il peut ba réaction batu et ça la passe ici siko parce que batu musu va comprendre que ba sala ki lekechu mabe. Ba sala lekechu mabe ba ozo ka ba para bande ko na bango or que ça n'existe pas. Lekechu zala maele yeba banani otambola na bango yeba banani ozo courtoyaka. Donc moi je voulais seulement dire ça. Et puis, non, en fait, c'était mon qui pour un accident, où les cana ya mitera champagne, obsession stoyebi, yemba a boaka na album na mitera champagne, il paraîtrait que Azalaki na ba fille moko boye, na katia mutu kanae, mais accident et salami, bah tu vas comprendre, te mitera champagne abimi normal, mais bah tu n'es pas na mutu kaba kofi. Pena kati wana ba retrouver biloko ebele mais ngana tout na mitera champagne okimi poani accident salami na mutu kanayo reste sur les champs po yo posa victime nde bon baza victime yo posa victime maintenant basali yo grâce au bimi mobimba soki oyebili kambu telefalo otikala wana penza oloba eloko s'est passé pourquoi accident s'est passé et puis comment on s'est retrouvé que oza vivant. Yo kimi, si comment ndo kimi siko oyesi lisusu makambu grave bakoluka yo bakolinga ba yebe loko nini osali bongo pona nini. En tout cas tozo akama yele biso pe ba fille hein, tolingi koyoka mobali ya poto te, tolingi koyoka mwasi ya poto te. Boyoki ka mobali ya poto bino na ba flat, boyoki ka boye ba singe bandio lela. Donc bozo mayele boye bake monde onde eza boye déjà baby.
mutu mosusu po mona pe alati elongi ya mitera champagne mais ça mitera champagne te mutu mosusu pe donc mokile baby déjà et baby makasi totambola na kobanga nzambe totambola na kobanga nzambe to mona ke makambo nyonso ekozala vraiment très bien. Là vraiment je veux dire merci beaucoup na bino nyonso bolandinga na ngonga oyo na Congo Promo TV ya boss na biso Raf Ngindu l'ingénieur esika na pesi mbote na Dallas kuna na mama Belinda joyeuse fête de Noël na bonne année na bino nyonso et puis bana nyonso ya Dallas na bossa na bino te boza toujours de cœur na ngai bana nyonso ya Boston ya Chicago ya Illinois ya Ohio ya Iowa je vous aime tant donc merci beaucoup na bino batu bo soutenir ngai Michelou Atlantic Shipping Michel Oukadi depuis Boston bon séjour déjà aux passé va fête no kuna na Congo Kinshasa de bonnes choses à toi et puis na bossanité Adolphe Kate Business depuis Luanda, David Lutete na kati ya Luanda wana, Nathalie Souvien na Paulo Tudilu event. Donc si Kazali na Luanda na masolo kitoko. Et puis là aussi je vois encore ya Willy Moucheni code RDC 00243 code Amboka na pesio ba big dédicace ba joyeuse fête na yo et puis ba meilleur VPNza ya kitoko. RL Pro TV babi Raf Lukuna Pro ba bonne fête na kasi lo kwala ndongo senga déjà kalate nazo sala yango toujours na 4 ko sepelisa batu na kobosa na te balobi tendai maboko bank elongo na mama na biso mama Rachel Futa bambote mingi na bino na bosani te babi Soleil Divan Atlanta de bonnes choses à toi. Chancel même babi taille olympique le grand jour kwazo sepelisa penza bana nyoso ya RDC azo pesa lokumu ya mboka na kati penza ya mikili ya poto kuna Chancel même babi central mobile ya mbinga donc de bonnes choses à toi. Je n'oublie pas Junior Kabanango motema ya Chimene bambote pe na yo. Je vous aime beaucoup ma famille depuis Mongafula bino nyonso na bosen pété babi Miguel Mokonzi ya Chicago na Illinois papa na Keren donc ya yope yango wana déjà na bosanité bino nyonso bolingaka vraiment Sandy show na bino yeyo donc Sandra Mumba la maman de Donnel je suis là je vous aime beaucoup des coucous des bonnes choses à vous tous on se retrouve déjà pour un nouveau numéro je n'oublie pas ma fille Donnel Sokilatona bye bye. Yesu Masia olonga motema nanga okonanga yo la sala ya yo yope okoma ya yemba elombe mobali olonga motema nanga okonanga yo la sala ya yo yope okoma ya nasalaki demande d'emploi te kozwanga nasalelaka yo kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo ngai oyo nasalaki nanga sefete kozwanga nasalelaka yo Yesu kasi na bolingo na yo okomisinga mosali na yo na yango nalobi nazali elembo ya bolingo na Nzambe apona ngai nasalela ye apona ngai na ye